Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Bana poto bana partout balandi ya Kilongo TV mbote na biso et c'est mozala yanga bokuta na bino boye et ça la moi bien tant de la no ba news de la no ba sangwa ki sasa de la no ba information ya bien et ça li moi tango depuis artiste comédien Chico Pululu monstre ya théâtre akufaki boyebi makambo ndenge lekaki bo obstacle Pululu lekaki kitoko lekaki na kimia Pululu atika kibana et puis veuve et ça la ki pasi to lelaki Pululu tozo leleti lelo tozo kabola mawana libota na ye kasi ba artiste comédien basanganaki pona kosa Pierre Tomba ya Chico Pululu boyebi ana RDC soki mutu akufi akei batiake mbamo na baoubliette artiste surtout artiste so akufi omona kaka matanga tolela ye hommage mérité après bon hommage mérité après soki bakundi kaka babosani katika bana babosani katika famille bon badroit d'artiste pe na mboka mso eza mwa passe o mama loko esenga papa rabina kezo badroit na ngai bapesinga $200 nalongola dîme nalongola action de grâce nalongola transport na 200 wana na otikala na combien na bia mboka na biso artiste akufi babosani ye Chico Pululu akufaki artiste comédien basangisaki mwa tintsangi basangisi oache mwa 20 mwa 30 mwa 10,000 mwa 5,000 basangisi mpona kokunda pardon kosala Pierre Tomba ya Chico Pululu ezala esika oyo soki bato bake ata na nécropole batali babia kota bakunda Marie Misam kuna bakunda Papa Wemba kuna Dakidi Kambala ta pe place bakunda Chico Pululu awa yango basalaki yango vraiment coup de chapeau na baartiste comédien nyonso boyokani oyo baartiste comédien bazala nango soki yango eketi na politique tina makambo ya bale tina makambo ya économie mboka na biso ekenda liboso coup de chapeau na baartiste comédien ndenge bamesana kolela mama Olive Lembe Sunga mama Denise Sunga tout oyo baleli na bango te bango moko basangisi mwa 10 mwa 20 mpona kosala Pierre Tombali ya Chico Pululu baimage ezali awa Chico Pululu artiste oyo asalaki makambo ya kitoko asalaki bacomédie ya bien ayaki na personnage na ye oyo mpe batumi bakomaki koimite ye azalaki aimé surtout pa bana epui pa mikolo Chico Pululu atikali biso yango bacomédie basangani basala Pierre Tombali omona ndenge tolakisa bino baimage ya lelo ndenge akakendaki ntina nécropole mpe bapose yango nyonso elekaki kitoko na kimia nyonso merci mingi epai ya Baudry Kanda muta makambo muta polémique alobi pasteur kosi azate nani bakotia président na groupe de bon samaritain perdadi tango soso akozwa lupe mbane esala mwa bien est-ce que bakotia prince Mavuba nandimi te totala nanwa merci beaucoup fiston Bastien de FB International agence d'assure Edith Marquis Beauty babi Edith Marquis Beauty mame Edith merci panayo merci na ML de Paris merci mingi Lodi Gonda double brassard Nathan qui fout à Bosente côté que le trésor tingi Michel Benamio na Bosente lelo mutaza simabilili ezali boye na benga musicale azazo filmer azo Neskens Mabanza merci panayo Tolanda ndenge artiste comédien babindaki kosala pause ya Pierre Tomba ya Chico Pululu et ça la bien merci pas maman Méline Zemba merci mingi pas merci Koyago Belisha merci papa Michel Bombele depuis États-Unis merci mingi Bogo Sanderson à Bostanité Michel Benamio otala ngai Michel Benamio Tolanda ndenge le kaki artiste bakendaki tina na nécropole basali pause ya Pierre Tomba ya Chico Pululu tolandi boto zonga to sisa sona la peste na ngaka biso batetango balobi asasali makambo minene na kati ya Kongo ansie ye mama journaliste okanga asiwete akoloko batie fimbo na fimbo
Voilà, Paris. Atelier Baokama Wakamu Mourinho, c'est dans les États-Unis. Vraiment félicitations puisque vous avez fait une surprise ou même Ah voilà. nayebi saka ye nakapele bino lelo nalobanga na suliata naye kinshasa mwa binanga président na obala dati nabi na suliata na ozala na mariage andimaka te asuki kaka na kati ya sale merci beaucoup en tout cas eza bosatiki edie merci badinga na vieni bazalaka mpena après koloba lobebele kasi biso naza so liboso ya 100% star partout tomoni boatanofamillement biso ya polémikite alongonaka mwasi bakokanisaka bandeko na biso ndenge bakokanisaka pelo donc je pense que motif ya mwana une association ou bien c'est comment? Bon, moi je pense que ça pena association te ils ont juste tosanganika mpona kolakisa bolingo wana toyebi koyo koya lobi te donc so na bi association na kosi mais eza juste bandeko nyonso oyo aza artiste oyo asesentir ke azali na po wana akoki kosoutenir akocomprendre likambo tozoloba aza na kati na oyo aza te oyo akocomprendre message akokota na kati na stance wana kozala na association na bino ANTPC voilà sikoyo ANTPC na kati ya makambo aza bon nakosepela makasi soki olingi kotuna meme ata na bandeko mosusu peut-être mpe basalaki mpe acte nga mene nayebi mais moi je pense que ANTPC ya l'association oyo ezakisi bacomédien nyonso yango mpe te epekisi pembe biso kozala likanisi malamu mpona kozala mpe na ndeko na bino artiste donc moi je ne pense pas que eza na mpe bapolémikasi voilà donc ezalaka batusi me nayebi te bino botalaka MTPC bapakosi mpe ezali tokanisa mpe ezali bino Hormis être chroniqueuse, je suis aussi actrice mais hormis tout ça, on est vraiment dans ce cadre chroniqueuse, je suis dans la part artistique, c'était un grand artiste de notre pays. Et le bon prix, il est bien vraiment bon banini na ba union spontane on a les estimes ici on va s'abonner facilement, on va partager, on va liker. Alors, vous avez la place des artistes, avec tous les artistes, vous allez même pas de composition, pour la moindre organisation de ma candidature. Je suis comme un peu habitué. Donc, merci à tous les artistes, la bande à Babarakine. Merci à tous merci beaucoup. On est ensemble. On va prier. Merci. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, Papa Nalo l'ensemble malade. Pour notre précieux merci. Naman sosali kati na biso. Yondo eba ki journée à l'élo, de beaucoup de l'esika au poto de l'équipe. Seigneur, sois devant de nous comme conducteur, derrière nous comme protecteur. Ni incident, ni accident au nom de Jésus. Seigneur Jésus, le Seigneur qui m'a dit là, bisika to kokende, bisika to kokome la place to kosonga ensemble. Seigneur, le mona biso na kombo na Yesu, dolobi amen. Merci. Devant la 3 bus.
osala mosala akoma monguna yo imbanga yawe ai moko kokate selana salikoke etondisami na mabako mingo ya yesu na ngai atikanga te nakokweya nzamba bomoi ekimelo eza se moko komona yo yambi motema na ngai si monia ntongo bamwasi bakendaka ona tendance ya kobosana bango mais bango babino tokobosana bango te tosala eloko moko boye ala ezali foka bobenga motu mo moto alare moko boye ekomi entre nous tosorganize mpona osala pierre tombal c'est quelque chose à féliciter et à louer. Le président Scénario Awa et c'est président artiste Belé, mon de Kanabaka. Est-ce que visite n'a eu à juste été la pierre tombale pour toi qui n'a Bata yo jour au bal à sous bengai jour mon abagate na bal ensemble tout na même la star grâce de abigate na bal faut président ya non ya chez non ya non marketing non laissez quoi non ça va moye panangai oh moye panangai moko natikala na ye eza yo yesu oninga malamu eza yo yesu motema na ngai mponi obele yo masira yemba motema motema na ngai motema na ngai mponi yo masira yesu mponi motema na ngai c'est récent, tu regardes ça, il est là. Wana mitumi bale kutani plasma. Ese oyo Route nde yango wale kutu na Isso que tu só de pardon. Mutu mo bloqué wana bale kande kuna. Du dévoilement de sa pierre tombale et qui n'est rien d'autre qu'un signe honorifique que la famille a fait. Et ces gestes montrent que notre cher papa Chikulumbu Jack est gravé dans vos cœurs et il restera inoubliable. Et raison pour laquelle vous avez fait ces gestes, vous avez construit
la pierre tombale. Vous avez construit sa dernière demeure physique, symbolisée par la pierre tombale. Et voilà, notre cérémonie va se dérouler de cette façon. Nous allons laisser la parole au pasteur pour une courte prière et ensuite on procédera au dévoilement de la pierre tombale. Et après le dévoilement de la pierre tombale, on va donner la parole à la famille. Après la famille, donc après la parole de la famille va en profiter directement pour le dépôt de chefs de fleurs, ensemble avec les images. Et ensuite, les artistes vont passer aussi pour avoir aussi leurs mots et tirer des photos de souvenirs. Une fois tiré, à ne pas bousiller la stèle, on va passer un tour de rôle à la fin, tirer des photos pour les souvenirs et envoyer à ceux qui ne sont pas avec nous. Et à la fin, je crois, le pasteur pourra aussi clôturer notre cérémonie par une courte prière pour la route. Voilà, je laisse la parole au pasteur pour la bénédiction de la pierre tombale. Car tu viens d'accomplir ta parole. Depuis le mois de décembre, l'année écoulée, tu as préféré d'accomplir ta parole selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 62. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et aujourd'hui, nous voici devant ce signe honorifique. Nous croyons que son âme n'est pas ici. Et nous croyons que son âme se retrouve dans la paix là où il est. Mais dans cette cérémonie, nous voulons que ta présence puisse être avec nous, afin que tout ce qu'on fasse par ta Seigneurie soit écarté, soit éloigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assiste-nous, Seigneur mon Dieu, dans tout ce qui va se passer dans cette place, afin que cette mémoire reste inoubliable, Seigneur, dans nos cœurs. Prends contrôle en tout et pour tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur. Il est ressuscité de mon Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Le dévoilement de la pierre tombale, je venais de dire que... Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a besoin de déposer la jeune? Ils prennent que des photos de souvenirs. Hein? Ils sont là. L'autre peut passer de l'autre côté. Qui touche celle qui va là-bas? La main, ok. Tous de l'autre côté, touche la main. Ok, on y va. Les photographes. C'est pour... La famille peut laisser la place aux artistes. Maintenant que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant on a fini avec la famille. Les artistes prenez place, cher pasteur. Je crois que vous laissez d'abord les artistes et à la fin on va faire autre chose. Les artistes peuvent récupérer la place. Je ne sais pas ce qu'ils ont préparé. Et allez-y. Chers artistes, on continue dans la dépôt la gerbe de fleurs et puis on pourra dire un mot par rapport à la gerbe de fleurs, on a une relation pour la tradition, pour déposer le plus tôt possible. On vient des temps. On va même la gerbe de fleurs, si on va vous aider à vous déposer. Attention, prenez les images. Maman, passez de l'autre côté, s'il vous plaît, reculez un peu, parce qu'elle va mettre ça ici. Ici? Oui, ici. Au milieu, ici.
Si Aïmon, vous parlez, si Aïmon, vous pas de souci. Merci. Jacques Lumbo Chico Pouloulou. Oza bolingo to témoigner et pas na yo. Et ta bande kono ya mosala moko. C'est pour dire que tu es dit que na mosuni au kabona na biso. Parce que l'artiste ne meurt jamais. Tu deviendras à jamais à travers tes œuvres. Parce que œuvre, on va la place. Parce que nous faisons l'œuvre de l'esprit. Ensemble, nous ça toujours. Merci. Et puis, nous avons profité de cette occasion pour nous faire une démarche pour nous faire et ensemble avec vous, on a voulu aussi voter sur le dossier là, après, pour ça, la ensemble avec vous. Et ça a été une surprise pour vous surtout. Le droit de penser à Pouloulou, avec vos contributions, on s'est dit, on peut faire d'une pierre deux coups. Et on a pensé à faire quelque chose au beau découvrir aussi pour vos accompagnements, donc les petits ici, tout ça nous surprise. Oui, bah, qui n'a pas les contributions à Bino, qu'est-ce que nous avons pensé comme surprise, tout ça là, il y a Bando Pratique Bisso. Et puis, tu dis que ça, le cheminement on a après pour les autres, sur l'Inzabasson Bisso. Merci. Très bien. Papa, oh Dieu Seigneur. Oh. Oh, papa, quand tu m'as sou. Oh, quand tu m'as sou, comment tu as commencé à la bande, papa? Oh, comment tu as commencé à la bande? Comment tu as commencé à la bande? Comment tu as sou qui n'a pas papa? Quand tu m'as sou, comment tu as sou? Comment tu as sou qui n'a pas papa? Comment tu as sou qui n'a pas papa? Ça y est, maman. Oh. Comment tu as sou qui n'a pas? Comment tu as sou qui n'a pas? Maman, comment tu as sou qui n'a pas? Sou qui n'a pas qui peut aider? Tu as sou qui n'a pas de problème. Na yaka salisa maswenda salenga suki akomisinga mabandi akomiso mabandi ndenge nini akufuta suki na yaki bien sasa na spenda suki na ngade kunu mama akaje suki ndenge nini osalili produit nini mama na ngai tanga produit asali zazu produit ya kala basalela na mosusu te ekati ye suki ekomi yo ngai nasala ko suki nde nakata yo suki no katanga suki nde papa tanti jeni filo kola otile loyebi produit osala suki donc kamusinga ngasuki na wana yaka awa kala bakata ngasuki te tala nga depuis na koma na suki ebele tala yango mosiki toko lokwa yoti lelo yebi te eloko osala suki na wana. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour
bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marcus Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marcus Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marcus Beauty, solution à la sous-guinadiso. Ben voilà pour l'accompagnement et ça dit sur parole et pas on a vu sur la modulation toujours même chez les gens à côté en haut et puis tu peux évoluer dans surprise dans le temps de dévoilement. Merci de donner la parole. Silence s'il vous plaît. S'il vous plaît, du silence pour tout le cas. Voilà, chère famille, c'est toujours dans l'amour qu'on vient de parler là-bas et c'est pas fini. Et maintenant, nous sommes devant la dernière demeure de notre cher Ngolo Mingi Solange Mindondo. Et aujourd'hui, et voilà maintenant, je venais de dire que la pierre tombale, c'est un signe honorifique, c'est-à-dire on l'a honoré. Et ce geste signifie que notre chère Solange est gravée dans nos cœurs. Et elle restera inoubliable. La raison pour laquelle on a pensé à construire sa dernière demeure physique est symbolisée par la pierre tombale. Et voilà, je laisse la parole au pasteur pour la bénédiction de la table. Le coup moi de pas une ayo pour la mélime. Yo pesa. Yo ozwa ki molimo na ye pe tozo que ça nesi volonté. Ça nesi kana kimia. Mais symbole oyo ezotalisa bolingo na biso pe ezotalisa kozanga kobosa ye na mitema na biso koloba tela yango nyonso esali ministère na contrôle pe protection na yo kombo Yesu Masiya tobondeli amen. Amen. Voilà, chère famille, on va procéder au dévoilement. Équipe, attention, Maman Kalunga. Commencez par le bas, oui. Restons un peu calmes en regardant la photo de notre chère Maman Solange et pour penser de ce qu'elle était pour nous. S'il vous plaît, est-ce que les artistes, la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé? Mais na bino o boza ba ati kosali il na autre félicitations mais o matinga na motema eza momo kwa miki félicitations eza moi mimi moi on vous merci. D'abord merci au trio qui nous a donné cette intelligence, cette bonne volonté, cet amour et merci à vous les artistes. Hier j'ai parlé aux artistes, à certains artistes qui ont mal fait. Excusez-moi que je vous le dise ici aujourd'hui. Et là-bas, ils n'ont menacé pas au Lobango. Aujourd'hui, je vous félicite, je vous demande merci. Et bien, au nom de toute la famille Ngolo Mingi, puisqu'on m'a mandaté, par ma propre bouche, nous vous disons merci. Merci. On n'a donné aucun franc. Vous avez pensé à votre soeur, votre frère, votre mère, votre petite fille, votre amie. Et vous avez dit, je n'oublierai jamais les termes que tu as utilisés de l'autre côté, que au travers œuvre na bango bobosa na bango. Moi par exemple, quand on me dit mes condoléances, je peux dire ah j'ai déjà enterré la soeur, c'est fini. Mais vous, quand vous tournez, ah tout ça là qui a mon aïe. Quand on t'a dit ah bon on a qui a mon aïe, peut-être dans votre la sous image na été mais bino on va aller tirer ça là. En tout cas, le mot aux socle, merci. Continuez à faire ceci. Encouragez ce genre de personnes, ce genre d'initiatives. Arrêtez de faire autre chose. Faites ça. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi qui aime bien parler devant le pléthore, aujourd'hui je suis taciturne. Les mots les a sautés. Sinon, merci. Je vous promets de vous aider et n'oubliez pas non plus son groupe. Encore une fois, merci. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Bravo. Bravo. Merci à Mario.
na yo ya botika pe makelele te ya mosala oyo tosalaka ndenge tokoteka koloba artiste akufaka te mais ademeraka à jamais à travers baœuvre na ye biso tokobosana yango te toye kotémoigne bolingo oyo tozala yango epa na yo na kosala signe oyo ya kohonore yo oyo ekotikala mikolo na mikolo soki tokobetaka to awa tomonaka esika totia yo merci ya mingi na mosala osala mpona mboka na biso. Chers artistes, le premier ennemi de l'homme c'est le temps. Nous courir derrière le temps. Après awa tokende kokutana esika moko oyo tokokabola un petit secret et puis topanzani après awa tokota directement na babis po tokende tosali tour nde toda kosala epani na toshika opili et puis toregani babis na biso. Merci. Merci. Bon, faisons. Molingami malamu balingaka pona bosute balingaka pona bizali siyango na bengi yo molinga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe yo mo moto bilukela mpona bango epe félicitation ebele surprise yango yango surprise yango vraiment yango ti toyaki awa toyebakake tosala ya tombali moko ya kololo mais tala bamoniki mbongo wana ekokai mpe kosala 2 poso mpe totikaki peut-être ngai leka mpe ane oyo tonga toyimayima mpo totala lisusu mbongo mais bandeko bamonike non oyo tokosomba ya kululu tosombi mpe ya Solange mombongo etika bomona biso mpe kala te place tokende mpe tozovanda en tout cas félicitations baide oyo topesa yango banda kala mais donc moi ekuta oloba eza te mais félicitations na bato oyo bazalaki na organisation ya tombala ya siko te en tout cas neti ngai premier jour bakotanga na kitaka te oui baguerre de siko ezali bapenza ngai oyo shoka témoin juno na témoin premier jour batia bakotanga na groupe wana tema tozala compte rendu ya kuna ya dadi te na kitanga bi oh makambo yango boyendeni tosina liboso te balamo oyo na kitaka en tout cas batonga mai makasi même nga mona imayimaki mpenza nsima yango sokale malisa na kite mpo aninga bino nazali na kopesa nanga mbongo mais napema no toza bato bona boyo te kota tosala yango tisika mikolo ozwa mbongo opesa tina ndenge mpe bazongisa nga na groupe nazwi mpe mbongo nanga napesi mpo nga ninga kokontribue mpe mpona baninga mpo nga mpe na mutu naza envie c'est ça mais bamosusu bayimayimaki vraiment félicitation esali bien esali lokola polémique mais organisation oyo eleki kitoko makasi eleki kitoko 2 pierre tombale olala tomoni bato ozalaki pale dali awa baza te nayebi te eza mosusu mwakanda makambo ya matama eza bamosusu baza mwakanda bamosusu sikoyo bamosusu baza baoccupation na bango bamosusu mosusu tokutana bango mpe kuna nayebi te mpo nanu tokomi na place tokekutana te mosusu bakende mpe prière ozomona mais en tout cas oyo nde félicitation koleka bume na nzambe apambola bino vraiment bisoki bande basali boye bakata mpo bato mosusu bakontinue te bon eza mpe bongo ti bamosusu mpe bakosala te neti mosusu nayebi te toleki mpe awa bato mosusu baza mpe oyo bayebi ke non bato na oyo bakufa mpe kala bakoki mpe kosorganize te ezaka mpe bagene te bavie na biso mpe bazali ya Solange Lingundo baimpression ezali na olobaka ke na baninga nyonso biso baartiste tozala na confiance so moninga tosala eloko kuna te olobaloba mabe avant mona likambo te ngai nasepeli kaka beaucoup plus nazofélicité baartiste nyonso oyo baza na Europe partout baartiste comédie nyonso place bazali oyo bapasaki na kotinda 10 francs 20 francs na bango mpo tosala baevre merci na bino bolingo nde yango wana totikela mikolo baage elimbi totikela bonso bacharge te bamikolo nyonso wana bakoloba mpo badécourage biso bagene mais biso tolanda yango te tosala mosala omoni lelo fiere na biso te bamoni bandeko na biso bamoni ya na biso oyo bato batravaille na ye mingi bacollègue nekoa neti bavie oyo bandana ya Solange batetre kala comprendre basali te moto azwi ide wana okanisa ke ya Solange aza te mais mpona bacomédien mosusu esi bayobezuna
Bon, net manager déjà les amis manager biso dans la carte. À l'époque on avait un organisateur tout ça là manager na Kitambo. Pierre Tombala manager selon na Kitambo. Après ce total miracle, Fatou miracle. À ça c'est là qu'appelle ma série que Pierre Tombala na après on est na Kinkole. Lelo eye ba tout le monde ni Lisa. Là il y a absolument Lisa. Ba fille associée ba fille ba c'est là que Pierre Tombala. Visa pardon, Visa. C'est là que Pierre Tombala. Le lobby se fait au cancer bon. To récupérer kaka. Idée wana to sungana 10 francs 20 francs. To kanisa. Lié que ba ko yime ba ko sala le côté. Ba ko sala le côté. Mais gloire à Dieu. Belé président, félicitations. Oui, merci beaucoup. Bon baté ba bi boloba ki mene belé bolia mbongo. En tout cas, kune ko simbaté mais ko ka mwana mbongo calcul bima ki leso ba 3000 mais to ko mona dé. Ko sali biso surprise mo boina félicitations na wana. So na bato ba kantina bino mabe. Faut to la vérité. Bato ba kantina biso mabe bino mon boza makala mo de ko mituna bango. To ko zongi na bango na be. Makala mo de ko mituna bango biso to sa te ke pona tembi. To sala nde poto lela bandengo. Lobi pe ezape ngana ozala te. Lobi pe la choc ozala te, des choses ozala te, mayonnaise ozala te, makalunga ozala te. Vous comprenez? To lingana nous tant que on va à jour. To yina te tant que monique to komba micro to mo yina te. Vraiment pour remercier ce binope presse, boutique rabisote, merci merci merci. Merci na artiste comme les gens. Merci beaucoup. Monsieur Pipoli à la ngamba, vas-y. Hein? Eh. Oh, ibanga la babo. Monsieur Pipoli à la ngamba, vas-y. Hein? Eh. Oh, ibanga la babo. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yangoni masolo. Voilà, merci Mingi pour na ndenge bozali na confiance et fidélité na bino na Kilongo TV. Wana boji ko na artiste et comédien basaki Pierre Tombali artiste et comédien Chico Kululu oya tika biso boyebi Chico akenda na ye apema na ye na kimia basala Pierre Tombali balingi place ba okenda balela ndeko na bango batika ta fleur et bamonaka ezata propre za kitoko. Merci na artiste et comédien nyonso mingi na pesi merci pa Fatou Kaimbe. Il y a télémilé makambo mingi vraiment ce beau ça pour na artiste misusu ezape malamu mingi. Il y a des artistes au bakufa tant misusu ba tom na bango dezoyeba na susu te. Il y a visa pas moi basalaki ba femme comédienne basalaki ya Daidi Kambala batay ko sala ya nani ya Chico Kululu pe basali. Merci et pas na bino sur l'andapso. Merci les vices Cyril Arsène Modavi les garçons capables plus fort que toi n'existe pas. Tokuten basima numéro ya sika Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV.
Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo ya saka ba vie ko le kabat nyonso Kilongo TV